Bonjour, bonjour, bonjour. Mbote mingi na mino sito ba bolinga kama mama ile anitu na pesa no ba mbote ba ebwe abarizenu mavimpi malukai. Moyo, j'espère que bolamu ki malamu. De mon côté ça va? Tout va bien par la grâce de Dieu. Nzambe ya mawa asili kola musabiso na makasi. Soki olamu ki na tongo ya lelo okuti pe mabomo ikati na yo, yeba na kokumisa Nzambe kopesa Nzambe merci. Nde na ba toujours que kolala kolamuka ezali habitude te, kobima kozonga ndako eza habitude te, ko passer pe journée ezali habitude te. Alors na tongo nyoso to ba na kokumisa Nzambe po Nzambe tata za na penza na posa ya reconnaissance pe ya gratitude na biso. Merci mingi na bino ba o ni surtout bo disposata na bino pona kotala po toko ko abino maman ile anitu na pesi bino merci beaucoup. Merci na ba o ba partager ba émission ya maman ile anitu. Merci na ba o pe ba benga ka pona ba remarque, o pe ba benga ka pe pona ba conseil na pesi bino merci beaucoup. Boyebi ke ana ile anitu TV to solaka du vrai du vécu du quotidien on est makambo to sera ana chaîne na biso ya Eliane Nitu TV. Alors na kosenga na yo ndeko so zamba na boso kutelinga na za maman ile anitu na sara ba émission na surtout sur le mariage ba émission o etali famille ayer mo pe to kingato kende kotenga maman mukeme mingi mi to tikala toujours na ligne ya kati ya concept na biso ya préparons-nous pour le mariage total to solami makambo o etali bota makambo oyo etali famille awa na chaîne na biso Eliane Nitu TV okuta pe ba télé réalité ezalaka awa na kati ya chaîne na biso komona ba vlog so za na posa vraiment ya koyeba nyoso le kaka na chaîne na biso na kosenga na yo o s'abonner. Après avoir s'abonner ou activer cloche de notification pour que vous notifier à chaque fois qu'il y a une émission ici kota awa na kati ya chaîne na biso moyeza makasi ya kosakana te mikolo en tout cas moyeza penza moyeza kosakana te tango za maliro penza malili penza penza en tout cas to za penza na kati ya moyeza makasi. Lelo loko toko solo la ezali boyeza na bandeko ba benginga pona ko bisanga mama Eliane banda ko passer message parce que toi en mois de juin les autres déjà le 24 juin voilà on est le 24 juin aujourd'hui voilà tous le 24 juin 2024 alors ndenge to yebi ke tant to komaka déjà na mois de juin mois de juillet ezali na temps o bato ba koma ko se préparer pour na ba kende ba vacances. Vous attendez bato baza ko se préparer pour basali ni babi malibanda bakende ko tambola bakende ba vacances. Alors babande ko bandi déjà ko benga ngapo na ko yebisa ke mama to tirer déjà sonnette d'alarme to tirer mama Eliane tout tango yango yo banda déjà banda ko belela po o bana posa ko sala makamba boye ba ko sala ngote basali ni batika parce que mokile ko bindenge mokile se peli moto mokile asu ndenge ezalaka ya tango ya kala tenga lo binini wana ba yebisinga makambo mibale donc makambo to ko lelo eza makambo bato ba nyongo bato yo babi defa à part makambo bi defa bato yo baza déjà na ba programme ya ko kende na ba vacances baza ko se préparer non pour ba kende vacances na esika na bon mais pour ba kende ba vacances na bandaku ya baninga poto esi epeli moto et voilà pourquoi bandeko ba benginga surtout ndeko benga aza na Belgique mutu a makambo ya vacances ye na Belgique mutu makambo ba nyongo ye aza awa na Paris poto esi epeli moto eza susu ndenge ezalaka na tango kala te na tango akala biloko pe ezaka na prix ya bien mais au jour d'aujourd'hui makambo nyonso esi esali nini esi emati ba programme ba te koma calculer ba nyonso ba koma ba programme na bango za calculer. Alors mama oya Belgique ya bisinga maman Eliane banda déjà ko beta ngonga parce que obeta ka ngonga wana mama Nitu e komelaka bango bayokaka ngonga ne komelaka bango penza bayokaka yango na banda ko beta la biso ngonga le quoi toza déjà le 24 juin comme ça kala mingi to akaka allô boni boza bien moi était le quoi pe vacances ngo boye pe vacances c'est bandi yango na nangaki na yana bana te nangaki na ya ba to kumela na biso te to saka 1 mois yango nangaki na ya na bana kuna yango la benge pona signaler yo ka tango bana ba sa classe bo nazo ya oya Belgique abisinga mama Eliane pardon mama Eliane tu beta penza ngonga mama ni tu beta surtout ngayo ba monelanga mama abiso bien na Belgique surtout ngayo mama ni tu na lingite je ne veux pas na lingite alors ba yo kakata na bémission de bo sala ke makamu so basalaka et c'est pensa abatute lokola mutu so la possibilité ko sala émission te ce qui fait que to lekisaka ngwa ta na bino boye
na banzela ba itando ike ba yoka ke non 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 non. En tout cas batu bazolinga te wana de 1. De 2 oya pare bisinga maman Eliane Nitu likambo na nyongo ba vacances yango yo bandi likambo na bidefa likambo na banyongo mama Eliane beta sete mama na bato bazo defa loko to komi déjà mikolongo yango ba chauffaka na ko defa babi d'accord. Alors wabino mama Eliane to na musanga na sa service traiter la providence avant to kota na kati ya pain ya liso na biso alelo na cheli bino nanu service traiter la providence parce que awana été ezande tango ope bana basaka nini babala ka mingi o eza tango bato basala ka penza ba mabala na bango tango penza ba mariage yango yo na yebi kende to zabo bato bana makambo ba fête na ba fête et voilà ngana ko tshana musala nango na service traiter la providence sima nango to yoko zonga to yoko kota na kati ya masolo bo bouger te. Surtout bato ba nyongo bo bouger te bo vanda na boyo ka message ya bato ba defisa kabino message oyo batindi na bato bazaba bi defa futa nyongo futa boye biti na chila kabino baki ko chat na TikTok kuna futa nyongo wow quelle honte ko defa lengi me ko futa problème total na la providence après tozo na kati ya lisolo na biso. Service traiteur La Providence, Maman Eliane Nitu. Toujours prête à vous servir. Des professionnels confirmés, à votre portée, à votre service. La préparation de votre cérémonie de mariage, baptême, anniversaire et tout autre événement. Un service culinaire, la cuisine africaine et universelle, Loboko ya Maman, avec des mets variés, buffet à la demande, décoration des salles et divers autres services par des pros. C'est la spécialité du service traiteur, la Providence, Maman Eliane Nitu. Un contact pour vous, les 06 15 31 69 90. Maman Eliane Nitu. Réservez vite pour confirmer Maman Eliane Nitu. Service traiteur La Providence, Balambi Lelo, Bolier Kaka Lelo. La Providence, Biloko ya Moto. 12 ans d'expérience s'il vous plaît. Toujours à votre service et merci de votre confiance. La Providence toujours. La Providence Kaka. La Providence pour tous. Maman Eliane Nitu. Gloire à Dieu. Voilà, wana to uti bon kotala musala nga na sala ka service traiteur La Providence ya musala obo uti kotala musala oyo ngai wabino mama Eliane Nitu na sala ka yango na soza na besoin ko sala fête na yo le kitoko ko hésiter te contacter maman Eliane Nitu na ko sala musala na kitoko pe ko sala nini oko sepela même si na ko sepela na 100% te mais 98% ko sala nini oko sepela donc quand est-ce qu'on a kati ya ben ya lisolo na biso za mama moko abenga ya po ebisanga ke maman Eliane Nitu ndenge mikolo komi na ba mois de juin boye bato komi ko se préparer pour ça nini ba voyager bande ko mingi baza na comportement ya ko defa surtout eza na mama moko mama Eliane yazaka soki yake ko defa pa x na oke balisa mwana te na oke balisa mwana bo defisa ngai ta na kozonga na kofuta donc na pese exemple akeye pa Jeanne na oke balisa mwana ya mama defisa ngaka 6000 na kozonga so na leka likelemba na ofuta wana ke pa Jeanne azu 6000 apesiye alonge pa Jeanne akeye pa ya Jacqueline tango kuma pa Jacqueline ndena aboye na ke Kishasa na oke balisa mwana ndikelemba oto baninga mna kolia mutaliboso na za bezo defisa ka 4000 so defisa 4000 so kana keta on kozonga na leka likelemba na kofuta ba pesi wana kumi na 10000
alongo wana akeye pa ya mampasi nde naza awa naza koma na urgence makasi nazokende kobalisa mwana nde naokende kobalisa mwana nde na poso defisanga 5000 soko odefisanga kaka 5000 nde naza boye na mama alikelemba kata wato obanda likelemba nga na olia moto liboso soka analie na futi badefisie ainsi de suite. Donc bato oyo badefisaka bambongo basololaka bato badefisa baza na bakaye na bao basololaka ke nga voya mikolo mbongo evome ekoti te nga mikolo mbongo ebimi mingi depuis mbongo ebimi mbongo ezokota te. Alors na masolo ntango bato baosolola bakia kokuta kombo ya mutu moko epa 4 personnes bidefa kombo ya mutu moko epa ya 4 personnes kota kende kodefa liloba kaka moko na monoko na okende obalisa nde na okebalisa boso na zongi nga na olia likelemba moto liboso so na leka likelemba na pesio soka moto oki bongo apesi nazokende obalisa na kolia moto liboso soka na lie na donc bato badefisaka bambongo wana ya baintere baki kokuta kombo ya motu moko na kati ya 4 kaye liloba kaka moko na okende kobalisa soki na zongi na kofuta po na kolia likelemba moto adefisaka soko ayoki ndenge wana bapesi mpe mbongo na facilité parce que avec moto aki kosala nini aki kobalisa metango kozonga kofuta bayebi te moto adefisi 6000 ayebi te ke mamo ya sa defaki 4000 côté mosusu moto a 4000 ayebi te ke mamo sa defi 5000 côté mosusu moto a 5000 ayebi te ke sa defi 6000 côté mosusu mais lokola kana kati ya lisolo bakutanaki na lisolo bakutanaki na matanga babetaka ba masolo ba mbongo ba banque Lambert boyebika ba banque Lambert ndenge zalaka so moto zu banque Lambert ba musu ba na 30% ba musu ba na 40%, il y a 20% bazara suti ekoma 30%, 40%, 30%, 40% na kati ya masolo na bango akobeta bandeko yebiki nga banana defisa mwana moso 3 ans yango yo banda kenda kobalisa mwana azonga ti lelo mbongo nazozwa te likelemba ngo banda lobeki ya kolia wana nani batangi kombo nini adefa ba oyebi te menga na defisa 4000 pour na sala fête bon menga pe na defisa 6000 te azokebalisa mwana Kishasa bon menga na defisa 5000 azosala anniversaire mobile na eti bon menga na defisa 4000 azoli donc mutu mo kutana na 4 kaye ya nini ya banyongo yango babengi nga babisinga mama nitu solona na makambo na ba mama likambo ngo nini boye yo mutu moko banyongo bidefa boye pona ni okoya kokufa oyo kotika banyongo ebembe pe eyoka kasoni likambo nini boye defa futa mais yeso kwa defel nga kofuta te soki ko senga mbongo na ko lobisa nga sute banda lelo mwana mabe ndongo za wana bandi ko tangelo ba mabe metango ko senga mbongo na komikitisa na kolela soko pesinga mbongo te moyen te na sina na seki déjà ba invitation batu bakoya na osomba ba champagne na nini s'il te plaît sunga ngai era ko defa bonde la makasi nazokendo balisa mwana noke balisa mwana ngande likonza famille ngande na zaboye fona kipefa nakendo bazor répéter kama makambo oyo ya lo batanga kenda kosa nini kodefa mais futa batala yoti alinga kofuta te alinga kofuta banyongo batu te yeso kwa defi akangi téléphone akoyambo na téléphone te. Il faut changer numéro benga po yamba. Ce que peut avoir na Q akati. Tala banyongo. Bi defa. Banyongo. Yango badora babi singa babi maman Eliane. Lobela nano batu oyo. Moninga so déficit mbongo. Eza commerce, eza business na ye. Okoki okende pe na banque. Okoki epe na banque osengi crédit ba pimelio. Tellement bato ebele ba bebisa déjà na ba banque. Yango etinda ba kende na ba banque Lambert. Pour ceux qui montent aza vraiment clean na banque. Ok banque Lambert te. Akende ko defa mo na maboko ya moto te. Ceux qui montent aza clean na banque akokende kozwa mbongo na banque. Mais ceux qui montent aza clean te yango etinda ka moto akende wapi na banque Lambert. Yoti na muta kende ko defa banque Lambert. Tango so zimbongo 6000 euros. Ozongo sa 30%. Et ça lui combien? Et puis nyongo mutu moko te. Nyongo ya bato ebele. Pona nini?
liwa eza lokwa mopaya eyaki yibi moto akei kolala kolamuka eza habitude te ekozala mabe lelo kufi otiki banyongo famille esa nini ebunda na kofuta or ntango oyo ozoki banyongo ezaki mpona plaisir na yo oliaki yango na famille te eyaki mpona baposa na yo personnel bato mosusu batikala kofutela yo banyongo soki lelo okufi oza te eza mabe na ntango apasi soki moninga asungi yo moninga asalisi yo luka ohonore liloba na yo soki okodefa moninga ntango oke kodefa na maloba kitoko na monoko maloba sukali na monoko mekende mpe kofuta kosilika te mpona kofuta ekwe mambo akanda kolobisa yanga lisusu te me ntango kofuta ofuka ntango kodefa ofukami obondeli bapesa bakomportema bongo eza mabe foto otika yango bato basaka babanke lambe bayebisinga mama Eliane belela bato bana banyongo kala te tokolekela bango na bainternet tokolekela bango topesa bakombo na bango biso nyonso 4 tosi toyoka soki kaka bazofuta te tokobanda kolekela bango topesa siko bakombo na bango bamona soki bakosambwa to bakokende kokontinue kodefa to kozala ndenge nini conseil gratuit ndeko soso aliaka mboma ekoki na mongongo na ye so par exemple oki ebalisa mwana na Congo mwana azaka na papa azaka na mama ana na famille ya papa aza na famille ya mama koluka to mema charge nyonso to na mapeka na yo mpo oza na poto botya 50-50 50-50 botali feti esa ya bino combien 10 000 euros yo kote famille kote mama obimisi 5 000 papa pe ya mwana abimisi 5 000 esa bino lokwa 10 000 bosali feti ya mwana. Ce n'est pas parce que oza na poto na Congo kuna bamona bati oza moto ya mbongo te. Si koza na poto eza synonyme kozala moto ya mbongo te. Si koza na poto kolingolakisa libota te ke neti obonga te. Na poto tolalaka nzala te eza ya solo mais toza na bacharge ebele tozala na bacharge epai bavoiture ya crédit il faut futama epai il faut kofuta bandako epai il faut kofuta assurance ya mutuka assurance de taxe d'habitation ya yo moko mutu eza bacharge bambongo ngo tozoka ezalaka combien ça sert à rien yo kosala matalana na Congo chaque fois yo kendo balisa bana kaka kodefa chaque fois yo kendo balisa bana kaka kodefa kobalisa ngo ezaka ya solo to ezaka ya lokuta po liloba na munoko kana nazokendo balisa bo defisa ngai nazokendo balisa bo est-ce que ko balisa ngo pe bakomi komituna okenda ko balisa ya solo to kenda ko balisa ya lokuta bo so kende ko balisa ngo mabala ngo ya bana yo bando solo kana ba poche ba kana banyongo na banyongo pona ba Kongo ba mona yo ko za mutu mbongo aussi longtemps que yo moko yebi ko za mutu mbongo te soso lera mbome kokina mungongo na ye ba mama soso lera mbome kokina mungongo na ye ba biloko aboeza malamu te. Et surtout bato ba defaka soka defi ezaka secret hein mobali na ngai yeba te mobali yeba eza mabe ce n'est pas bien soki oza na mobali na kati ya ndako et que moni oza motabi defa o defaka linga mobali no yeba ke oza na nyongo po ata kolombonga bengi yo okomona kolombonga bengi yo po yamba ozoko koyamba te ozoko kosola te po mobali aza wana moyo solo leza te po mobali akoyebosaki nini odefaki manque de transparence soko defi linga mobali ayebaki odefaki asa elota papa nana nyongo bato on ne sait jamais tout peut arriver yebake nazo devoir x autant combien on a kaye voza na kaye oza na kaye moko bo na kati ya chambre na yo nana nyongwa X, nana nyongwa Y, nana nyongwa Z. Ya X, na defa 4000, na fouti déjà 2350. Et tu dit 1650. Ya Y, nana nyongwa 3000, na fouti déjà 1200. Et tu dit autant. Comme ça, c'est bien. Parce que ceux qui battent ba nyongo, ba komi ko yako sengo nyongo, na miso mobile na yo, ezo rabaisser mobile pe, ezo sala soni. Ezo sala kitoko ta. Ezo rabaisser na moyezo sala soni mobali pas mona donc moi so to la to lamka ka sele la feta munene nzo ka feta munene zakine mo ba nyongo nzo ka nda defa kimbala moko mobali na yo aza mouillé mbala mo mobali na yo soni komona ke bato bayiki na fete balie ba meli
nzoka fete yango mosa asaka nini adefaka na ye mbongo mpona kosala mobali fete mbongo akodefa siko bato mpe bayaki fete bandoka te boyebi te fete wana fete wana boyaka moyen te nga defisaka ye mbongo afete wana asalaka banda asala fete 3 ans yango mbongo na nga afutaka te ebandi otambola c'est la honte na vie ya couple makambo ya ndenge wana eza soni ya malamu te kodefa ya mabe te moto nyonso to azangaka defa me futa la fois passée bomona tie kino moto mo batie na internet batie photo ya tonton moko ta batie photo na ye batie siko maloba futa nyongo c'est la honte mabongo ata famille ezomona esoni makasi eza bien te tango wana pasi na tango pasi oleleli moninga ndeko sunganga so ndeko asungi yo zala pe na motema malamu zala pe na reconnaissance ya kofuta po mbala nsima badefisa yo sikoyo yo soki ozodefa tala ndenge osumbi na nganda kote nyonso defi honore ata place moko te ozobebana na batuka likolo ya banyongo eza bien te moko mosusu na problème ya monene nani aodefisa yo po kombo na yo na banyongo na bakaye ebele kombo eza na kati ya bakaye ebele ya banyongo moko mosusu aza likambo monene par exemple oso okufeli mama oya likonzi ya famille il faut kunda mama okende kodefa wapi nani akodefisa yo so bebisi partout nani akodefisa yo liboko oyo epesa yo kobwakela yango soi te kosalela yango kaka te parce que oyebi lobi te moto apesa yo verre mai ozwa mai omela kobwaka soi na kati ya verre wana te po lobi oyebi te. Il faut qu'on batte la bondeko, qu'on batte la relation. C'est important. Et c'est très important. Trop même. Pour les cambo, ils ont anzété, ils ont akamout. Les cambo comme la anzété, les cambo comme la akamo. Ce qu'on soit les cambo monene comme lui so bébé de gauche à droite. Nanya kusunga yo. Ana poto mutakabela mutumbo ngazati. Eza lozi na banque okozongisa na ba intérêt atozi mo na banque ozongisa na ba intérêt yo mona batebe bana ba chekete bana ba carte bleue te pona nini parce que basi ba bebisa na ba banque or que faut qu'on batte la banque parce que secours ya moto ezala ka banque il faut qu'on batte la banque makasi oza moto ya koyoka ayoka Ozana mato ya koyoka ayoka ete yangoyo yo bongami po kende Congo po futa billet il faut défendre mbongo po futa billet suko yebi kozo kende Congo na mois de juin na mois de juillet depuis l'année dernière banda ko bomba mois 200 mois 100 mois 50 tango yako fungola ngo bomo na koma na 8000 okoma na 7000 okomi na 6000 selon ndenge ozo bomba ngo osombi billet na yo oke matalana na yo oke kosala ba fête na yo famille mono ke yo muto zaka na mbongo osi na toko ozana ngo te bakoya kolia yo pamba ikolo ya olia mapambo kolia pas ou pour rien okolia pas ou pamba ndeko bapela mwana muto mfa oteleja so bakotea mwana muto na bomo yo oyo zangi baboti profiter yo oyo yebi ke no vandi wana conscience yebi ke ozo devoir batu futa bambongo na bango Nicolas Uteleka awa ya de cela au moins un mois tonton moko asala ki poste mo na TikTok alobi que bandeko eza na mama moko
akufaki na kasi na bamela na melo bien na ville neuf Saint-Georges alobi nazobelela bato nyonso tu bayebaki mama komba mama ngonde na boyebi sote o bayebaki mama oyo azaki atekaka biloko atekaka ba fantaisie atekaka ba mesh atekaka boye bato ebele baza na banyongo na ye lokola kufi mutu nyonso abika aza na nyongo na ye aya kofuta azaki atekaka biloko azaki adefisaka mbongo tonton wana leka na TikTok video na ye nayebi te soki nazwaka yango je sais pas tonton aleka na TikTok abike mutu nyonso ayebi abi bato nyonso to babike mama oyo azaki vraiment moteki biloko makasi aki atekaka ba mesh aki atekaka ba fantaisie azaki adefisaka mbongo liwa eye ezwi ye oyo place oza oyebi koza na nyongo na ye telema ye akofuta nyongo tonton wana aleka na TikTok il y a de cela un mois toyebi kende tozawa bato ebele baza na banyongo na ye parce que azaki koteka biloko maki moteki monene boya kofuta banyongo ya bomonaka babantu biso babantu soki moto akufi ava bakunde batunaka moto aza na nyongo ya nani moto oyo aza na nyongo ya nani otelemiki tenga na defisaki ye ana nyongo na nga mais loko akufi na limbisi na nga nyongo wana ekende mai wana likolo eyoki mabele pe eyoki moto azo devoir nani na defisaka ye mbongo na ngai mais loko akufi na limbisi mais soki bongo te to babantu balobi ekangelaka bato banzela ekangaka baporte bizarre moto sa okende kodefa kenda elongi ya mawa soki asa zimbongo akomi yanke mais ezalaka toujours ke loboko ezala aboyi ma eza te na melima ya nyonso ma esili en gros bato oyo badefisa bato bambongo baleli balobi bino bayiboza na banyongo bofuta juin yango otabolinga bokende Congo juillet yango oyo août ntango bavoyage bofuta comment est-ce que moto oyi kodefa 4000 ovanda nango pendant 3 ans pourquoi wana eza encore to eza kanai odefi 4000 osali fete bofuta 3 ans ozomisi sa valeur et si nyongo si sa mutu valeur hein? Oui nyongo si sa mutu valeur et si lisaka penza okoza oza mukolo okoza na 50 ans mais mutu a 30 ans a defisio mbongo ya komi mukolo yo komi mwana po yo mutu a defisio yo komi leki ya komi yaya pona nini parce que tango banda ko bondela ke na zute na pesa ochelongi na se azio droit de naissance azio ki mukolo na yo pona nini pozo devoir ye wana 50 ans ya za na 30 ans pozo devoir ye ya komi yaya yo komi leki côté wana ba mama to bongisa combien de fois to sema baba nyongo obo yebi sœur moko aselanga na voice ya grand frère na ya quartier a défait 500 €. Asala nango 10 ans. 10 ans. Nde komosona Micheline, entre Micheline et Marceline, aya kolela pa nanga awa. Abi maman il est nyongo 10 ans, 500 € nanga il faut futa. Soki ki ko senga ka secours, kota ke ndo senga secours, okomona ka tonton pour a bloquer mutu wana. Soki a bloquer. Azolinga ba senga mbongo te mbongo defaki. Eh yo ka soniti. Mbongo nyongo sala soni. Bon, on est ça la Sony. Et ça la Sony. Et c'est sa crédibilité à monter, ça a monté valeur. Donc, un livre à Banyango, comment on a défa futa. Donc, qu'est-ce qu'on a battu en vacances? Maman, mon a Belgique. Avec maman Eliane. On a vacances na sala kaboui. Le quoi, on a comme nene. Au comment on a battu 15. Ata 15 personnes. Maman il a dit to komi ete boye bakoya. Yangwana pardon maman. Sala déjà émission. Maman sala ta 10 émissions. Et comme la bango po ba ya pa na ngai te. Moi makambo yo benga mutu. Mutu musasa na dimala ko yebisa yo non.
na oya te na na bana ala bi pe wite ka na ko ya te na obonga ma deja o mo le kwa trouver vacances bona obonga ma deja na zo ya na bana mutu kuto ebiso wite kana nde ko solola ki wana po so ko yebisa yo nonte aseki kaka o mo yo wana po kangi bana okepa moninga boyebi ke ndenge ezalaka ke na hiver courant ya ka cher même ma pe na été pour na été to ça ba ventilateur na été ba ventilateur esalaka yango pesa courant kende pa moninga 3 jours ça se comprend mais au-delà de 2 semaines okepe yo moko te na bana misato 4 personnes bakolonda ko ba déjà 5 bino boké 4 boko 9 à la maison maya bato courant kolia na poto tout est calculé. Maman na Belgique a bisinga maman ni tu pardon ça la ta 10 émissions surtout nga yo maman bakoya ta 15 ba musona ba chambre musona ba salon de matanga mais kapa mutu moko kake pa mutu moko yango na mona mukili bato bazaka bizaleli mabe bato babanga bango omona mutu za bizaleli mabe bato bazo banga baba ye tina kila pa na itara ya na bizaleli mabe ya na comportement mabe basa bon pona okimisa bato ye ate ya zaka bien na kende azalaka bien okende mais musoso ko yibisa ngo non te azoka soni atiki ka okeme na kati na yazo yima akwa bon na kati azo yima ko kende kotala baninga eza mabete kende une semaine ça se comprend ok ovandi sinde ko une semaine wana bana mi balo vandi sinde ko une semaine ekoki wana bana vandi moninga 3 jours koki ba RNBA comment au lieu de hotel kokoute au cher ozu RNBA na yo ke ko vanda na bana osali 1 mois ozo bima wana ke ko tala ndeko na yo bo vandi bo passer journée na tango kolala okay kuna po mbongo futa ki kuna courant na mai muta ko réclamer za te po futi mbongo na yo par contre so okay na famille to ke pa camarade o ko pese mbongo courant na mai te o ko pesa na yo te mutu so za na bo moto obi ke pa moninga ndenge wana eloko ko sala tango zo koma oyebi koza pe na bana oyebi bato ba déjà 5 biso toza 4 to koma 9 mais quand même budget ya moninga mbongo ngo ezala combien budget ya moninga mbongo ngo ezala combien okome pa moninga so 500 € pesa ye ata bolobi te mama biso so to bata poto to yebi difficulté mbonga na biso akozwa akoboya te akozwa olie mutatika la yambio na bana atikeli ko yima ayambio déjà na bana na yo mazo yima so ndena sina lebi bango moyen te bana pe makelele balala ka pe no kite boye na boye ta mutazo yima kitoko te za mabe bomoni ke bato oyo baleka na internet te oyo basaka ba émission te bango nde balukaka biso toya kolobela bango po bango balekaka te bango bayaka kosolola na bino te bakoka pe koloba non te lokola bakokaka te bakoma koleka kaka na nzela ya etandoike conseil gratuit soko yebi ke okendaka epai ya baninga omemi bana misato vanda une semaine ekoki kosala 1 mois de vacances te na ndako ya moninga te biloko ese mati biloko ekomi cher courant pesa cher kosala 1 mois pa ya baninga te oza na bana 4 na yo moko 5 okepa moninga osali 1 mois te eleki ebele baobaye yo bino bato bokendaka na ndako mobwe na Belgique boza ata mosu 15 personnes na kati ya ndako bamosu na bachambre mosu abi na salon ko batanda mama eliane kozala ndako ya monene ya ngambo mo bokomi kwa bwatu bwana matanga ndako etondi kotonda ya bato mosu baba na ndako monene te na boyi nanga akosi ba mosi na ndako monene bokina ngapi baka bato mbale abi na bona za 2 chambres salon na ndako monene te kwa otondela nga na ndako pona poto eza mambo ba charge biso to ya poto na monga ya tango monga zaka na franc français hein. Franc français les to koma na euro bato ba poto na tango ya euro bali ya franc français te ba oyeba te
Le bateau ba na poto na tango franc français, ndep to ya poto na tango ba franc français. To mo ndenge ni vie komi. Bateau ba na poto na tango bateau ba seli ba 10 ans na poto, ba mo na penza pas sa poto te, o ba seli ba 10 ans, ba 13 ans. Moi ba comprendre penza que mambo changer mingi ezate. Moi ba comprendre penza te. Ba mo na kana ti normal. Pona ba kokisa ta ba 15 ans te. Moi penza ba comprendre ezate. Biso to ya lipa. Yara ceux qui na 10 centimes. Lelo lipe comme na combien? 1,5 baguette. Ezo mata, c'est comme mata. Ticket à bus, c'est comme combien? Et bandara na combien? Biloko ezo mata. Ba salaire ezo mata te biloko ezo mata. SMIC yana combien? Ceux qui 1380, ceux qui 1400. Biloko ezo mata. Courant na mai. Courant na mai. Courant na hiver eza cher, na été pesa cher. Na hiver faut chauffer ndako. Na été faut refroidir ndako. Na clim, to ventilateur. Nous c'est ça consommation ya nini électricité. Alors bandeko, ba RNB comment ebelé. Oyebi ko sala un mois on futa 500 €. Ce qui un mois na yo koki olongo zungi na mboka na place ozalaka boya kochila baninga bakake matemo eza makasi bokoya na bana bandaka mani maka makelele c'est toi qui as fait ça bato musu baza bongo mona mobali na saka na butu na moya na posa lala bato musu baza pe moi saka na butu na moya za na posa lala bana na déjà mi balé bazore déjà mutu yo ena ba oya yo 4 mama kila na mututi mama kila na mutu. Il faut que penser pe na baninga. Il faut que penser na baninga. Voilà. Moi, quand vous faites au soin bino lelo, yango. Bon partager. Et comme la bate belé pour batu balingi na bangote. Batu balingi te. Bon partager. Et comme la bateau nous sommes en vacances en baninga ok nos bana no 5 ok pa baninga ozu bana 6 ozu bana 3 ok ba baninga ba charge moye makasi boy mutake musala butu mwala na moye zate po bana basani ni baleki makelele oza moteur kuyoka ayoka pona lelo to ceux qui c'est que Dieu vous bénisse. God bless you. Mungu anubariki tata nzamkali sakumuna nzamba ndubeshineli bana betu bonso boka matabi pwepwe opa yoki kanda azali banga bambangana sa nini nazoka na baso za mutakanda kotala ngai te poko sepano na ngati. Service traiteur La Providence, Maman Eliane Nitou. Toujours prête à vous servir. Des professionnels confirmés à votre portée, à votre service. La préparation de votre cérémonie de mariage, baptême, anniversaire et tout autre événement. Un service culinaire, la cuisine africaine et universelle, Loboko ya Maman, avec des mets variés, buffet à la demande, décoration des salles et divers autres services par des pros. C'est la spécialité du service traiteur, la Providence, Maman Eliane Nitou. Un contact pour vous, les 06 15 31 69 90. Maman Eliane Nitou. Réservez vite pour confirmer Maman Eliane Nitou. Service traiteur, La Providence, Balambi Lelo, Bolie Kaka Lelo. La Providence, Biloko ya Moto. 12 ans d'expérience s'il vous plaît. Toujours à votre service et merci de votre confiance. La Providence toujours. La Providence Kaka. La Providence pour tous. Maman Eliane Nitou. Gloire à Dieu.